Ria. Vraiment. Évitez quoi. Et nga vraiment sina la moi inande na évitez quoi. Sogoda. Yeah. C'était na yo komi ko sepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye Kindoki politique, chancy à manière, pista papa, HP Media, HP Media, Kindoki politique, chancy à manière, pista papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media, Sito Agayare, HP Media, Tita Gayare. HP Media, c'est ça, Gaïari. Chancy à manière. Bonjour, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs et amis à www.ehpmedia.com. Merci Taminitio, vraiment rien à dire quoi. So boyango vraiment au rapport sur la mobilité parce que c'est vraiment difficile hein au sa mokil nayo. Bien. Votre humble ZBD Maka chroniqueur Nabine Motema vraiment un chroniqueur professionnel dans un site professionnel devant moi, un caméraman professionnel entre ses mains, une caméra professionnelle. Totika Masolo était vraiment toza bon la Lemba Foire. Avenue Loufira numéro 5 bis. Na hôtel Hero Africa, autrement dit hôtel Maître Joe de Marseille. Ce qui n'est pas tia suite et fin na likambo vraiment. Et je moi batin belé to beti masolo nango bande ko musu chroniqueur ba bungi na masolo quoi. Lelo ba si te komi kaka bibishi ngandi alongola ki soutien. Papi ki ngandi ba sala ni en Afrique du Sud na deji songolo mpakala. Mais ba chose les importante bo beta masolo na ngote. Toi, comme on a Maître Joe de Marseille, Zali Koko et Davina. Davina, moi, na boebi ma solo, les gars, moi, na fait rigola, n'enga waga ma solo, c'est nini, toi, awa. Poto tu kolanda ba interview, musu sous maman et Davina, Olga Sali na niveau Angola. Alobino, fait rigola, zane, innocent, fait rigola, azwane moi en charge, et on toi, awa. Maître Joe de Marseille, il faut le bien. Pourquoi qu'on salit réputation à faire rigola, un grand artiste congolais. À suivre, tout quand on a quatre tubes à maçonner collègue là. À Koutagawa. Nasaliawa. Tu vas venir maintenant vous allez me permettre. Tout ça bien. Na Kouti Maître Joe de Marseille en plein entraînement vraiment tu évites wa. Ceux qui zébédé makaya Koutagawa comme ça moi les coffres tu évites vraiment. Tout pour ça on peut mener vraiment Maître Joe de Marseille. Salut maître. Salut. Maître qui est beau ça n'a ça qui to. Au boulot c'est bien ça qui to ni maître. Bien maître. Ouais. Comment vous allez? Oui, ça va très bien vous-même. Ouais, je vais bien sauf imprévu. Imprévu na bino ezala na sambesani. Vraiment maître s'il vous plaît, nabi kana ko kato moi muké entraînement. Tobeta masolo zo déranger bande ko na biso belé baza na poto. Oui. Mais si super en Afrique, bazo tout na yango dossier soki wendenge nini. Maître Joe, comme mal répété na minito, tozé baté. Tout pour ça non que tu bête moi le solo kuna. Tambola ça appelle-moi bien. Maître Joe. C'est peu là. Ouais. Vite fait, ouais. OK. Pas de problème. Bien. Oui. Maître Joe. Oui, papa. Dossier bandimo musika. Les lots comme est-ce que tu commis? Quand tu côté à côté net, tu moni maman Davina ou bien madame Olga. Non, sans te mettre le bâton dans les roues, essayer un peu de rectifier cela. Quand on dit madame, ça peut causer des ennuis. Dans le couple, il y a un jeune homme. Les kango naye. Les kango, il y a ferré. Les kango à faire. Oui, parce que quand vous dites madame, c'est trop.
Madame, c'est quelqu'un qu'on a doté chez. Hein? C'est Bango, et puis voilà. Maître, aujourd'hui, Davina Zaliwa puis maître. Davina Azali. Davina Kei, Ning Angola, Ning Wapi, Ndenye. Mais trésor qu'on a qui va récupérer moi na Bango, bah autant que ça moi na très bonne école, disons. Ah, le monsieur là qui se disait qu'il est Moulouba, c'est qui Trésor, toi tu l'appelles comment? Trésor Congolo. Non, c'est Trésor Konguru. Il doit être un Burundais, je sais pas. Aujourd'hui, pour votre information, Trésor Congolais a suspendu, n'a habité Zali Makambo na yoto, ni maître. Berger allemand. Mais la demande était faite auprès de Ferré. Mais en vouloir ngaïté, ngaï na pesa kaka juste que balongola berger allemand na salon parce que Makambo Zala koloba na télévision, et Zala ko s'appelait savanté pendant un mois, ce qui a lobby le Cambo, entraîneur internaute Zala ko cautionné, zoko ta 120 au bataille. C'est Azala est vraiment fait pour aller Ghana. Na ba mission tu sais. Maître Joe. Na senga ki bacha yena na cuisine. Na cuisine. Mais na loba ki te balongola yena place berger allemand. Bon maître, les allaient vraiment suite et fin. Faut clore non na dossier vraiment parce que to gozo batuta ne na dossier encore. Mais parce qu'on a posé la réalité, vérité à l'Ikambo. Parce que, bien nous traiter faire irresponsable. Oui. Mais, moi, non, bien moi, si, madame, Olga, oui. Alors, bien que, faire égaux, là, c'est un problème. Moroté, faire à soi qui moi, en charge. Mais, nous, 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 yango. Le long, on a 4 grandes questions. Non, bien, on va petite question, parce que la question, minene. Bankoba, mi balé. Race de vipères. Bankoba, zali, mouli, ya Nkoba. Race de vipères. Maître Joe. Maître, oui, oui. Non, c'est. Je n'ai pas dit que Bazali ba tortue, to ba serpent non plus. Mais Bazala qui na molimo. Il y a Kinkoba, il y a qui serpent na kati na bango. Heureusement, ba internaute ya mukili mobimba, ba telemela ki bango na basali ya nzambe. Je pense que molimo na et longwe le fait que baya qui ko récupérer moi qui soit na niveau moko il y a tout droit to ndenga ba utiliser qui mon ba moyen to wana franchement vous me permettez de voir dans la kitito sur là très bien ça va merci ça va fidèle téléspectateur ami à 3w.ehpmedia.com. Merci de la minute oyo naza obligé à couper sabino ba information vraie parce que Thierry Kimfoué mamazanto moi un garçon na kati ya Schengen na loba izebede makaya ndeni bokanga dossier ka kaboye to na posa ba éclaircir biso parce que to mona koto yo koto ya faire égaux la zobi na raison koto pe famille a oba bokoli Davina bazobi na ba na raison. Maître Joe, ma première question est que tango moi c'est Azwizemi. Kobanda 1 mois Azemi, tina 9 mois Azemi. Nani vraiment qui responsabilité Azemi vous allez faire ego là. Tu es allé nani a beaucoup les Azemi wana. Ah po akoma ko ngala mwana osota bomba mwana. Disons na moment wana ngai na zoloba makambo oyo likango na ye a pesa compte rendu il y a le passé na ye parce que à ce moment là mutumoko azalaki na bangote. On a zoloba ndambo ya tango ya kikotala biso ba filmaka ye par un certain cousin qui est honorable na kati ya Mbujuma Bavon Kabeya que je salue de là azoka présence d'esprit ya ko filmer ye on a zoloba alors tango faire babandi li solo na likango na ye je suis persuadé que ezala ki na moi profit moko parce que na lisolo azobeta ke bijou ya défunte maman na ye et si là na koteka pona kolatisa ye vous comprenez et pas il y a esprit il y a comme ça monto bilanga na ye e bandi aye ko chazemi monto boko lizemi ali mama kulutu lelo oyo ali na Luanda Marie ceux qui volandi na lisolo ya likango na ye na Angola na masolo abeti azolo ba bien que mobali disons likango na ye ayeko yeba mwana asia ko makina 7 mois ça c'est pas moi qui le dis c'est elle-même azo beta masolo ya le passé na ye donc ayeko yeba mwana na 7 mois 7 mois alors il faut se demander parce que il y avait d'autres choses tozo linga kutu kolobate ezala ki soni
Mais maintenant, on est obligé à Golobango, c'est parce que, donc, trop c'est trop, voilà, Liboso, il y a les gens à la télévision, à lobby, Ndenga ba komisaki bilangana, grand frère a komisaki bilangana ye. Lelo, moi si, kuna Angola, à lobby, faut ses alliés à papa. Quelque chose est regrettable. Bon, alors, tango ni moi na botami na 2 mois. Atikala ko beta li solo na te. Mais à beta qui na biso to na ba bande vidéo. Mon toboko la ki mwana de 2 mois. 2 mois ti to comme na 5 ans. C'était qui? C'était un certain gentleman. Oyo, moi économie na ye ninganaki. Bolingi na do ntaka ko mbona ye. Maître Joe, tout ça censé vraiment ko ba kombo parce que le loto cha vraiment les selon maman la souka. Caméra ya no le sous ate. Caméra boya li sous-souté. Boya li sous-souté. Nani abokoli mwana. Nani abokoli mwana de 2 mois. De 2 mois à 5 ans. Boyo kaka bitendi oyo le monsieur to la dame bazoko misabatu bilanga na bango. Monto bokola ka mwana de 2 mois. Keba maître. Fongola matoi bien. Fongola matoi. Otawe balobi ngai. À 5 ans, de 2 mois à 5 ans. Le monsieur n'a jamais osé même à lancer monsieur Wanate. Merci beaucoup, jeune homme boye, au salaire qui m'a intérim, donc au boko lele kinga mona ni couche na ye, na yebi même valeur nangote, poudre na yebite. C'est monsieur. Maître Joe. Nani a boko la mona faire de 2 mois à 5 ans. Azali ministre, hein? Non, ministre, t'es garçon. Azanan député? Non, garçon, moko ya bon cœur, moi na matongé. Ex-musicien, il y a Joe Kester et Meneya. C'est monsieur Guy Moller. Guy Moller? Guy Moller. Guy Moller. Guy Moller, mon bokoli Davina, de 2 mois à 5 ans. Moi, intervalle les alais moqués. Excusez. Tant que Guy Moller, baza bande qu'on a fait, gros appelle moi ndeko na yo bokole. Baza ndeko to ningi. So qui azala ki ndeko alinga kozala te likango na ye. Parce que ba boti na ye. Aboti pena Olga Lisusu. Aboti na Olga Lisusu. Mwana mi balé to. Mwana mi balé. Oyo mwana so qui vacances ya ke pa ina biso. Voilà. So qui likambo bambote mais ngai personnellement non moi je comprends bien Guy Moller alinga ki Olganazemi. Alinga ki Olganazemi papa so ki ozo mona muntu azo mona pasi. Na bobo to azala ki nango. Il a pris le temps, il a supporté Davina. Oyo mama na ye, nande ko na ye donc oya kenda ko présenter moi na epai ya chose jolie. Nazali na image. La vidéo, s'il faut pas, je vais balancer encore ça. Mais sur net. Sur net. Nazali nango. Maître Bosso. Bayaki, avant basala, manège na bango, il y a soi-disant ba récupérer moi na ndenga moyibi. Ezali na ndenga kandate, mais ezali de vérité sikoyo, il faut. Pourquoi ma place wana maître? On souligne que de 2 mois à 5 ans, on a beaucoup lu Davine Zali Guy Moller. Artiste, musicien. Oyo makina na biso ezali pa ya Guy Moller oya ye ezali pa na biso parce que moi na ali na kati par respect na éducation ya kola kinango on n'a jamais eu de problème avec lui. Bon, de 5 ans maintenant à 17 ans. De 5 ans et demi. 5 ans et demi. De 5 ans et demi à 17 ans. C'est le grand frère Venka Omo Kalala. Les Kinois ça ko se respecter dans le temps au ba comme une amie. Venka Omo oyo bayeba ki était Venka azalaki donc moteki bilamba munena na kati ya kini après Ben Nyemabo et paya badona mobeti o azalaki semble na défunt mon père wa maloba Venka azalaki na magasin na yewa azalaki bilamba na ye na Italie on a tous les jeunes ya Italie donc ngunza Kalamba Yisumbu tout le monde là Otuni Venka Omo Bayebiye. Alors azala na boutique na ye pas ya badona mobeti susu azala ki pas ya rock city pas ya mukanya pas s'il est encore en vie ou pas.
Davina Kobanda 5 ans et demi, 17 ans, 17 ans à 2016. Qui n'a moi profit à que père à Kendagabami qui lui pamba des fois bako alors mais moi profit Zalaki. Alors quand il n'a pas vu donc tant voituré donc dans la côté naïe, ça marche pas. Je pense que c'est comme ça, c'est découragé parce que vous comprenez très bien que et bandeli ali solo donc maman défunte maman ya likango naïe wazali na nini Olga nde amona ki pasi bijou naïe o ya tigra mwana ngai liboso moi si tout est si pour na kolati sa faire. Je suis persuadé s'il est arrivé à Kogote Foufou à Massango, c'est à partir à Marie. Ce n'est pas des choses toujours inventées non plus. Penagoyebi Sabino et pas Yoapi, Davina a commis. Maître, Toko Messikorona. Toko déjà. Maintenant, de 17 ans. De 17 ans à 2 mois. Oui, de 17 ans à 2 mois. Bake Koko Misamaman Moko Bilanga na Bango. Non, bien sûr, tu as dit que moi, je vais déclarer salama, moi, je très bonnes conditions. Il faut moi vraiment à vivre richesse à papa naé parce que c'est l'une des grandes stars quand tu as biso. Yozolanda maloba ya berger allemand a finga kingai dans le temps na yokaki na alina tolo munene neti mtu makasi mais je profite de le dire que nazala ki mtu makasi mais j'étais un sportif de haut niveau. Bon toko makuna berger allemand Thierry Nkunguro parce que non Nkunguro il doit être un étranger parce que quand il dit qu'il est Moulouba ça me tonnerait que est Moulouba né à Kinshasa agenda ko djembele pa ya faire pour na ko flatter ko yiba yembongo na heureusement faire à Timbeli à Bengani parce que on a vu quand même ba wewa ba yena camion zela ya makolo na Kinshasa une fois arrivé na ki ba s'imposer baza ba créer ba société na bango moko bazo gagner vie na bango sans commandement izala mais un monsieur comme celui-là enfin qui soit Moulouba je sais pas Moulouba mélangé Davina zawapi Davina azali na bandal mais sa maman en Angola mais a confié pas ya camarade na et puis a fait rigolater so ki tembe na komema yo ti na place na le na adresse na le makambutu Davina alina ba école penini privé oyo Thierry Nkunguru oyo azalaki elongi soki ndenge nini na yebite comment donc moi c'est alingaye parce que moi en me regardant na glace je trouve que na gogo zala papa na ye mais il s'est permis à kofinga ngai mais ngai na kofinga était ngo yebisaka abongisa elongi na ye ezala kitoko comme ça et des fois à l'occasion faire à gogo récupérer ye pour panzela sango moko alukota na ba télévision berger allemand bazumwana bazoki na voix normale Koba na yebisaki binoke Koba ata 10 ans 15 ans ceux qui bomoni bazo chola sangana na kati ya balai ce n'est pas dit que bakola ki esika moko tango Koba chama ki abandonné Koba mususu asali donc fort à côté na mai ba choli siko côté moko soit disant couple c'est format famille oyo bakenda kosa na nini na télévision ni wana mwana na ngai tout ça c'est des mensonges et puis na koyebisa bino comment ce monsieur est arrivé il a récupérer mwana pour quelle raison c'est le mécanisme nini ah oui mwana na moment oyo ali na bandal azotanga na bekolo balobo balakaki non plus parce que de temps en temps nazali na bandal na sekaka trop tant na monaka yebuto yaka na moyi bomona yo nani yaka na butu mais père na ye nani fait rigoler bien sûr yaka na butu yagana moi bana bandal bomona yo que papa ya Davina Yewana mais quand tu viens la nuit c'est qu'il veut dire que tu te reproches de quelque chose mais ngai côté mususu quand je dis ngai c'est trop biso ngai bino c'est-à-dire ba toi site ba internaute na ba oy ba critique ngai na o ba loba ki bien na biso tout ça sont mes frères mais tant mususu o ba loba ki mabe ezali sans ya maloba ndenga tuzala koloba ba comprendre ki ango bien te. On n'est pas contre ce monsieur-là. On a voulu juste donc le prodiguer des conseils à récupérer moi nanaye. Ce bon moi silence kotaki, c'est parce que na linga kité na kenda koloba likambo o na na pression te. Excusez maître, eza placement bo souligner bien te mécanisme nini de celle qui pour ba kozwa Davina. Est-ce que va reconnaissant envers ba toi beaucoup de Davina de 5 ans et demi à 17 ans ou bien c'est le mécanisme nini? Et c'est le ko ba to bel pour savoir comprendre vraiment ngwana.
est-ce que Koba si apesama merci tangwa chamaki mwana po abika il faut kota na ebale soyoka quelque part en Koba telemi azo pesama merci non disons merci ezalaki te pour merci pour ebande pa ina biso il fallait ebanda tout d'abord pas ya Guy Moller parce que ni t'étais pas Guy Moller ni ngai ni mbino bantozo landa biso bolinga boye ba mwana na kombo Davina non plus ce monsieur là azali monsieur moko franchement na ebité nga na kutana na yete mais na mwana tango ye kotala biso na vacances chapeau nzambe nde ayebi comment ko remercier ye. Et puis na kubakisa muke na Sankara de Mpunta ndenga zoka souci ya kota pena likambo yo si c'est vrai qu'il y a kotaki boziga Sankara ya Sankara na mpanza vraiment bela raté bozinde Sankara biso tozwa ki Sankara te Sankara en tant qu'internaute a kotaka net ba internaute tout mais kombo ebima lokola ya yebanaki alors donc Mama wana donc likango na ye alobake non Sankara kotaki na makambwana en tant que papa responsable il a vu que le monsieur n'est pas responsable, il est irresponsable. C'est comme ça il a voulu donc le prodiguer un peu de conseils. Maître, apparemment besoin de baranki mon akati ya famille parce que comme on a moi na bino ya moi c'est Olga ozali mama ya Davina aki Angola aussi quand même tu en Hollande ba interview à Sali oui comme Mututu ngai Nathalie du moins commentaire. Commentaire. Oui, et non pas Yemout. Tu vas commenter nini? Maintenant, enfin, je suis Bafingue Makasi. Bafingue Makasi pour montrer que oui, Azalak n'a raison, Basala Yeba reproche, mais yo, moi, na Mobimba, au Salisoni, Boye. Qui pose moi, on appelle ça moi une bonne éducation comme maman, surtout, papa. Est-ce qu'à 5 ans, Oyo Koutani Nkobasa Vimba Mukongo, éducation ni Nkopesi? Parce que na yoki azolo bawo na éducation ngana pesa ki mwana na ngai ça m'étonnerait que afinga papa na ye papa na ngai disons koko ya Davina ndi azala ko tindika Davina kenda ko finga à 17 ans bande ko na ngai to y bien que dans le temps ba maman na biso babala na 13 ans 14 ans 15 ans à 17 ans moi no azo ça la section littéraire le section le plus dur après donc ce qui ba scientifique des choses comme ça akoka ko zala makanisi na ye mon côté parce que na pesa ki éclaircissement que asilikaki parce que ba dressakaki pa ya oncle na ye na kanda kimelaki pa ya papa na ye soi-disant papa a bengani ye na moi colère wana la petite a essayé à s'exprimer ce qui lokuta lelo Davina ali na kana bango bokende bossa l'émission bo torturer ye pour aloba ni vérité parce que dans les temps tant ban levakaye na ko c'était un enlèvement organisé par ce monsieur là tant ban levé ba renfermer quelque part. Pas de contact. Tu disais que mon membre de famille n'a pas enlevé Davina. Membre de famille c'est trop. C'était côté ya maman naye. Donc il y avait monsieur Bienvenu Kato. Oyo ali na Paris. Donc on sait bien que le fait à côté qui na makambona solution moko ya bien kokomana. Mais zoka ya kendaki pour na profit ya yemoko et non pas profit ya nièce naye. Akendaki se plaindre pour faire abokaye. Un album. Bon, Bazala qui sont qui trouve Bakabela qui bango 150. Bakabola combien? Et puis lui le monsieur à la place à chuchoter moi na ko berceye. Après 17 ans enfant dina yete au bandi oh non, omoni olingo beb seranga carrière talaba image na téléphone. Parce que au départ alinga ko yamba yete tangu bakenda kina mama na ile moment zolo bake na kenda ko sengela ye pardon il faut ça vraiment esprit borné terre à terre parce que c'était au monsieur Ferré de demander le pardon ou de s'excuser auprès de fille naye même si Azui Davina contraire même si Azui responsabilité autant que ça Davina dans zomone là est-ce que zomone ngo ça ngo vraiment un sentiment na motema ou bien non ezali sentiment ya motema te ezali parce que azu pression ya ba internaute ya mokili mobimba oyo bazo reprocher ye voire même en Angola kenda ko bete donc il y a ngonde esali ke azwa mwana il est malin d'ailleurs ça gabino ke ali yumate so yo lingo ko misa yuma mais azutala yo na moi calme yo kanisi ke o matelier mais non. Il est jamais ce monsieur-là. Voilà, il a fait donc calcul naïe bien. Nandegeni. Moi, na était 6 mois.
Pourquoi il a 18 ans? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Maître Joe de Marseille. Boxeur à Maël Boazala, hein, Maître Joe? Enfin, Azali Mayel. Ali Mayel n'a nini. Asali calcul naye. Mais calcul naye, à chaque fois, nazo décortiqué en go. Ça, on calcule. Calcul naye, ce fait que moi, na Ali na 6 ans et 6 mois. 6 mois et plutôt moi, na 18 ans. Ceux qui avant 18 ans, Davina a porté plainte à quoi subir. À quoi pisser dans pantalon. Ayebi de quoi à sali marche en arrière pour récupérer Nini Davina. De ce côté-là, franchement, chapeau pour l'entourage. Moi, il y a bien bossali, il y a prodigué conseil. Quand c'est que vous avez l'entourage, je vais flatter que les balar. Ayebi le pourquoi à récupérer mon un abimisi album naye. Le fait que Mokili Mobimbe Zomelier a moniqué de fait ces alina album. Et vous allez dire ah mutumabe alali simwana libanda boy pona ko sakashite ndenga salaki na papi mboma ya ko yoko bima ko sala ba mascarado nini bachela photo wana nani mwana na yo boy tout ça mwana oyo la kisaki na luboko ke ozali mwana ngate bana ngatu ba noter bango na luboko mais lokolo côté à luboko ici esili bakisaye na kingo o récupérer ye les gars na télévision on le bon voilà les lots mwana na bossana qui est suite à binom bantu pesi conseil parce que comme on dit en psychopédant que si un enfant a loupé donc l'éducation il peut les attraper à tout moment hein goko éducation parascolaire par des fils des choses comme ça oyayo ozeli yango na ba internaute chapeau ya binom mitano yuto 10 yango vraiment bossani musala Marie Laure pa yozali longonya ba site mususu Marie Laure na Canada ma sœur vraiment merci ce n'est pas de ma faute hein, ma sœur. Comprenez seulement, n'a toujours ZBD Nabino. Bon démarrage. Naba oyo bazozwa image na sima ba tourner qu'on va pesi bango quelque chose, niet pas moyen ya kolakisa nini image. Vérité ba tufaka ngote. Ata o tufe ndenge nini maître jo akobimaka na canal mutsusu. Donc ça qui na place que moi na celui là comme majeur, on peut la chaîne moi na tout à fait. C'est vrai? Normal. Parce que il faut se poser des questions. Des 0 jusqu'à 17 ans. Et l'okonini salaki pour ça la démarche on a été oh les lozo promettre moi na villa na Espagne. Banda au botaye. Ce qui koko na ye azala na bamboujement et bakisangani balubumbashi c'est autre chose. Koko na ye a beaucoup lié na lemba. Nano se déplaçait donc nini comment ça s'appelle commune. Mais pourquoi t'es au Lukaki Mwana au Memaye na poto? Kaka lelo au moni donc pression il est qui makashi au comme compromettre na comme Memaye na poto et boy tout ça. Ce qui ozo kokate comme Memaye na poto tant sosoro ko lokalisus dérangement na couple na yo moi je te demanderai ceci. Je suis toujours là ya ko aider yo. Hein? Yaka batata mwasi na ye ba Kato ba Gisèle ba Petit Katanga Kalamba et ba Charlotte Ngalula na Vignen ba maman leki na ye ba Eli ba Petit Black Jean-Marc DeWitt na Belgique tout ça bazali bazo yamba mwana wana ba Presley DeWitt bazali ba master na ngai donc boka bina bi mabanga maître o mabanga maître maître mabanga lolo papa lolo bon bango tsuwana na mitema moko bien ba mama Eli ba Francine tout le monde bazali kozela tinta mwana famille ezali mona ba ko aider yo tu aida mwana tu aida yo de 5 ans du 7 ans bongo etikali soki 3 ans 4 ans mwana kozwa yankena ye moko boye ba keipe babalani to lembaye non to lembaye te mais tika ba aventure ya ke wona ko tinda na poto so tindi na poto mwana yo tant mieux ndezala ki donc nini soué na biso ya ke mwana un jour ou l'autre papa azoye en charge ndenge papa tout mon boti a salaka mais siko yo ozuye ezali neti ya contre-cœur ok ko tiaye awana kishasa bande ko nangai ba famille da ke ezalaka e alisoni ozo mwana mukolo ndengwana okenda ko bamba na bavi oye komi pasi oke ko tia nini epa ya camarade ya likango na yo na bandal bino bana bandal pe bo fandi bozo tala gabo hein
ceux qui osali mobali ya tembe yaka na mwana lobaki voilà mbetu ya Davina et pas ye na chaye sikoyo yangoy wana tondimi ozali papa parce que la fois passée je sais pas si vous vous souvenez encore dans baya qui bazo sala donc recherche ya koyeba Davina akola wapi pendant 5 et disons 13 ans ou 14 ans au kokonaye à Gardaga balaki sabino ti fenêtre ya chambre ya Davina et pas ya kokonaye mais yo owelisi otindi nano tout d'abord bantu ko sakana na biso oyo na lobi ke lorsque avocat a fait à l'obé que bossel ça moi na test ADN pour bah si c'est vraiment vrai je dis bien il y a des flatteurs ceux qui ont commis na taboulé dans le temps papa taboulé le défunt à l'obaki que comment na mbongo l'état ma ya PDG hein ceux qui ont na l'art hein ba bizu et ali kaka mais ceux qui ont na l'art te ba ko pesa bizu te oui bien hein qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire par là ceci. Le monsieur là, soi-disant avocat à faire, je sais pas ce qui fait à virer les sous, na l'obité au benganaye, hein. Il s'allait comme il passe dans bok. Est-ce que vous allez qui na mayele na mutu pour l'obake tokosali sa mwana Eden. Ainsi longtemps, papa a reconnaîtra qui mwana na ye. Tango a reconnaître mwana l'air papi mboma a tchélié photo. Il fallait anier aloba non, na yebi mwana te. Ndengani yaka donc ce qui va na mwana na kunzu na ali père na yote tango babota ki ngana zalaki te talana na loboko na ngai kombo na yezalité il fallait anier mais siko ba conseiller qui est ndima est-ce que kondima oya ndimi ezali au fond de lui-même parce que zotambola na téléphone première fois pour contact na mwana kango nini likango na yaye na ba berger allemand mususu bagenda baboka bango bazala ko sala sécurité tout ça aboyaki po mwana akota. Vous comprenez ça? Aboyaki alakisaki tango nini ba yoko pesa conseil azongisi motemuke alakisi mwana yo olingo bebiselanga carrière na image ya nini émission mwana to image ezali est-ce que alimbisiye ce qui alimbisiye pour na 6 mois pour comme adulte na simaya ko bengana franchement tu payeras trop cher auprès ya Nzambe na yo jugement to ezali kana likolo. Jugement sur l'écolo, fidèles téléspectateurs, amis à www.ehpmedia.com. Nabi Bozé Belé Bolanda, Ero Nabi Angleterre, Kuningana, Papi Ledia Moninga Yakutagawa, Thierry Kimfoué Mamazantomo, le véritable garçon Schengen. Bozolan de Belé, Aristote qui tamba la pété mes costauds. Tozo Kende, déjà tout le monde, mais tout chité mon mouki quoi. Disons. Maître, il y a un monsieur. Na kombo ya monsieur Léonard Messi alobi ke maître Joe ba zelo soke poto ba porter plainte okosi ke yo betaka Christophe Tiozo abiotika jamais za champion kuna. Non, je profite un peu de vous expliquer ça en français. Ndenga na uchikolo bake tozolo ba makambo susu mentango moninga koti pour atanga azoloba makambo susu azoyoka ndenga mususu monsieur Messi nakosenga yo zongela na interview nanga je n'ai jamais dit que j'avais battu Christophe Tiozo mais par contre j'avais bien précisé sans mancher le mot j'étais le seul Zaïrois à cette époque qui avait fait le défi et qui avait battu le vainqueur de Christophe Tiozo. C'est lui qui avait arraché le titre de championnat du monde. Après ces combats-là, moi j'étais dans la salle, c'était à Marseille. J'ai fait un défi pour défendre l'honneur de Monsieur Christophe Tiozo. Et pendant les combats, crois-moi, les combats étaient télévisés sur la Yin. J'avais ridiculisé le champion du monde, Victor Cordoba. Quand on a Internet, tokomi na monde moderne, ceux qui ont aussi, qui est directement sur le net, et puis au Kumonake, je te laisse Yakobeta, Christophe, et plutôt Victor Cordoba, na même ring, na même ville, na même salle, Oyo, à Betelaka, Christophe Tiozo. Les combats étaient organisés par la boîte intérim Adia. La complicité à Christophe Corrège.
À cette époque, il y avait donc, comme un reporter à match, il y avait Jean Lustig et puis le défunt Henri Christophe, Jean-Christophe. Alors, dès que reportage à combat, mais malheur en eux que tout le monde va penser qu'il y a la perdant parce que j'ai des vidéos même que bientôt là, nous allons larguer en chose. Le monsieur qui disait là on ne va pas tarder à y aller hein, avec l'accent marseillais. Mais tant que combat est bandaki, c'est autre chose que bango bazale ko s'attendre. Merci maître. On les avait parenthèses moi que te font là. Cordoba avait fait connaissance de Tsapi 3 fois et il était compté debout et je l'avais gagné largement en points. C'est pour te dire entre parenthèses que je n'ai jamais dit que na betaga chozo. Mais na betaki o ya betaki voilà disons. Alors les mêmes nini masolo wana je pense que nazala ki mutu aliboso wana kati ya Congo tant ba aventure ya chozo yaki o ya defendaka une affaire ya 1,900,000 oyo Christophe alinga ki abenda ke ayekola kisa box nga mutu l'intérêt gai. Mais tu que asi abendaka 700,000 quelques euros soit 800 des choses comme ça na baninga na ye. L'air na bimishi ba vidéo ya kotalisake voilà chozo monto abetaki voilà ngana betaki monto ande mais pourquoi to yebi yote boko yebanga pona kenda na koyeba na wapi nakangi parenthèse wana nakanyango maître nini na toniote par rapport à dossier kaka yo moko soki o se rappeler pour otuninga ye santino so dana beta tonyango ya mincho bazia ko sepela makazi. Il y a un monsieur na combo Thierry qui me fait ma mazantomo dans le bec et non zébélé qui au moins maître Dieu de Marseille après sa bise précision bien et Dieu est grand au couture l'entraînement une fois encore de plus merci maître. Mot de la fin. Mot de la fin. Les alliés ko remercier ba internaute su ya mukil mobimba ndengana lobi ba Marie-Laure ba Zoro Mabiala site na bino sigezali nini et HP Média média ba Christelle Lumpungu au basala ki batanda vérité et batamate et puis na ko prodiguer conseil que messieurs on n'est jamais été contre toi et tokozala contre toi non plus bit na biso objectif na biso ezala ki au sala et loko yo sali mais avec retard on te pardonne hein mwana azali mwana na yo to senga ki en maintes reprises yakozo mwana na yo aux juillet ndengozo galéré ya gâché c'est community okimimbula na mukili okekota na mai olongoli mwana wa ça 10 ans okochena bekole a bien et simbité les longs mwana je suis persuadé que moi nazo souffrir le fait ya kolongola place o ya koli il y a du 7 ans au bagarda mwana wana et plutôt si c'est 14 ans oyo babokoli mwana et pas ya kokona ya mobali na kokona ya mwasi oya boyeka brusquement organiser mission mo comme un terroriste o bengisi mwasi na nini na Angola likango na yo na Angola mbanko awa pona ko sala oyo bosali na ba kato bienvenue à Outi Paris juste pona ça ezali soni et ali soni échanger iloko mon côté aux autres tourner toujours na rond-point c'est pour combien de temps mwana akotikala et pas ya muntu ayebi bizaleli na yete oyo oke ko ponela e famille moko ya balakaka ya kutu famille na yote connaissance ya likango na yo ozo ceux qui font ya sac ya mungwa ceux qui sac ya sucre opesa ye po débrouiller na lufukuna ba oncle na ye opesi bango 150 bazala ki 3 bobaka bula combien mais zali soni ya soni même les longa iso salanga soni mukie mbambambo o tolingi tosolo na maître na makambo abona webisa bino ezala mbala suka ngai na makambo yo je ne dirai absolument rien na koki koloba du moins ceux qui bazumwa na po ba utiliser na ba kisi on ne sait jamais ceux qui m'ont commis à taboyer on ne sait jamais à ce moment-là na kobima na koloba mais si effectivement aux humains na motema moko pour au contribuer na réussite na yi jamais monsieur Ferre okoyoka ngai na yo problème tie parce que ngai na tchaka banzembo na yo na dancing na nga na nko vous allez artiste musicien oyembaka bien nzembo soki ebimi na koyoka ngo sans rancune
mais na bonzo bozo sala nde ozomona na osaki ton parce que ozala mutu moko te oleka na télévision ozo avance ya koloba o ba komisinga bilanga ba commission bilanga en quoi il y a trois mensualités au futaki 3 mensualités est-ce que vous pensez biloko akolia voilà bazo bokolela yo mwana kana ndengwana mais zali bien te zoa responsabilité ya Kimombali. Ne faut pas en vouloir monsieur Sankara fait son boulot comme internaute tout a contribué à paix ba conseil na yeto beti na matoy ozumwana na nde yangwana tuzala koluka maboko pona geste au sali et puis voilà moi batumisa tout moi mbote salama bien pardon batumisa tout moi mbote sala bien na pesi mbote na ngai na baninga na ngai tout na ba maman tout ba internaute nyonso ezala na Paris ezala na Marseille ba kabasele mike Bachimpa Clovis au Kamba Jésus en Paris, tous mes amis en Hollande comme en Belgique, Papa Nolo, et puis Black de 8, famille de 8 Mobimba, na Pespi Nombote, et puis voilà, bon, on a Kin, Boleki et Belé, ceux qui n'ont bandi Kotanga, hein, comprendre nga quoi, et Robima, mais très bien, au Bogaki, hein, tous allés n'habitent à Bogate, mais tu es à Topé Sabino, éclaircissement, lumière, na masolo, oyo likango ya fere abeti ya lokuta mwana ba pesa ka jamais conseil avant 4 ans ou 5 ans et demi oko pesa des fois na kokola abosani mais ozolo baké na éducation ngana pesela ki mwana éducation ozoka déjà te obuki lokuta à 5 ans et demi, tu dis 7 ans, c'est confirmé que Koko vainqueur, c'est grâce à monsieur vainqueur. Et je le remercie aussi, na moté manaya Boboto à Salaki, à Tikala Kolia Nimbon na yote, il y a que aux émissaires mwana na ye, mais au pesaye cadeau moko, o yonako lo basiko qui cadeau un peu empoisonné parce que si on est arrivé partout au Tozali, il y a collègues dans la télévision pour nous répondre parce que nous on n'avait pas cette ambition là non plus. Yonde ou l'exhibition de la télévision, les quand on a eu monté l'exhibition de la télévision et on est là tant bobuki lukota, to ya to de mentir en gros. To yibisa mukili vérité. Bon alors Guy Moller au Salaki franchement chapeau ezalika makambo mukili soki moninga na yo apesaka yo. Merci Tendengo Kolo Bokola Davina de 2 mois à 5 ans. Ezali nango kandengwana, ezali nango rythme nzambenda kufuta yo, bana matonge, bana victoire, bana kauka. Vraiment longo nye pa ya mutunabilo bokolisi, Guimoler na éducation mo bien. Motemo wana ya bon, bambota trop. Merci fidèles téléspectateurs, amis à www.ehpmedia.com. Devant moi, il y a un caméraman professionnel. Entre ses mains, une caméra professionnelle. Et moi, votre chroniqueur professionnel dans un site professionnel. Maître, une fois encore de plus, merci. Toutes les mamans mouké, ça la moi bien? Ouais. Olobini le maître. Osegini le maître. Non, dengo lobi qui est totalement mouké, ça la moi vraiment. Ça va bien. Je continue mon entraînement nangai. Et puis voilà, ce qui, n'a lobi bien que. nakolobela lisusu dossier ote ndenge ba internaute bozala koloba mais likambongo esila kate hein bon au suite fin le bac urgence moi ezala au suite fin vraiment suite na fin ndena zala koloba ke est-ce que osio monika minyo ba mura ezoleka ozwi libanga obambi est-ce que bitumbo na esila kanoki hein tu préférer ka ba mura ba tempo à vous ya ko répondre siko bo benga benga na se mutuka ba munga bambi mabanga to ebite suka nini bo répondre na se ya bamba ki mabanga na mutuka maître ZBD Makaya église au milieu du village à Tikio bye bye merci beaucoup allez bye Ria vraiment ebite quoi nga vraiment sona la mwana inande na ebite quoi sogoda C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye titango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com
sitango kitoko na kotala ema. HP Media, Kindoki Politique, Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, HP Media, Kindoki Politique, Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Sito Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Sita Gayare, Chancy Amania.